Soso tem ngwana na mami nono oh mami nono le yango la bazila sana oh to kisana no eh ba kusi beso makasi soso makasi Ainda mais bonjour papa. Ça va papa? Papa va vite nous beaucoup dire à la manière. On va regarder. Et tu l'as aussi dans la table. Les temps que nous ça là, c'est pour tout ça, vous savez, c'est pour moi quelque chose. Bon, c'est comme ça. Là, la vie non papa. Nous pour pas qu'on se connaît là, on va faire des questions là. Bon, bilo ne za yito. Ai bola. Bilo ne za yito. Nembo kubena matata tena ndao. Ole koto kuna usisatifika ufosu kulia kaka. Kubena matata. Sikota mu example la ulipo kwa bila kitu. Ulipo kwa kitu kwa kitu. Sala leni na kumwambia ba reflexion kwa kwa ni. Bon, yenda usiza kitoko tena. Ulega mbio tiki. Nenga bina mingi na lia. Lia ndo kakawa. Nenga mingi. Parce que mapa bela ba kitoko. Ah, tela ba nenga mo kali kwa mapa. Mapa bela. Uze koloni na bato hotala. Bato hotala batapoto ya mapa bela. Mapa bela wabu la ya. Bana shona nsikeke ukolikate. Mapa bela. Bana shona nsikeke ukolikate. Waka na tayo. Umela tayo yo. Mapa bela. Sana bato hotala. Sila mais, juga anak restaurant chez Maï TV, zawa, kata orang dia, itu kanga masuk bawa dia bini ah, punda mades, belum ni tu dia bini, apa bahasa Korea? Nah, Kongo, Naza mulombe, naza mumbata. Beta mumbe na mumbata. To asemeki na mumbata mama na mumbata te mapa. Semeki na mai. Siko mapa bela. Ba to tala biso ana biso ga. Mo ni tela ni bosara. Ko kumeta ba ngo ko nini? Ko na nda ko ni ko la nda ko ta. O ba ta ke biso na mai ko 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 ni ya. Lo no la nda ma. Ko ta mo ta ni je ba. Ya ba to mapa bela ko me ya se ko la nda. Bora na mkuso talamba mwanzo yote. Lamba, sala ukia ulu, sala makata te me tosa mo kumiza ni buke, sala makaibo mo na sauce blanche, sala ya miona mo na sala, ba poisson, sala nanti sama. Abanye na dikuna. Mimi ya kumele mimi. Babi bazaka kitoko. Ala kwa mimi na mambo mcha. Hapa bela. Ana abanye na kuna zana kutoka baba baba yenu. Pesa ba ye. So kwa mali tu kasi ngani. Oza nini? Oza ndio. Alors, bonjour, c'est bien que maman, papa, et monsieur pour le mariage ensemble, suivant maman et tout. Merci d'abonner surtout pour le mariage. Merci d'abonner surtout pour une femme à la maison, émission culinaire, où ils ont un programme pour le mariage. Et surtout, merci d'abonner surtout pour les cassettes et décoration. La Providence. Merci d'avoir marié Nanga Banda, Nanga 10 ans d'expérience, 10 ans d'existence, 10 ans de
succès. En tout cas, merci on a appris ça dans la réunion. On a appris si peu na match marié na ya 2019. On va se battre pour arrêter peut-être na bango na appris en tout cas ba merci ebele. Nzambe apangola bino nzambe tata nzambe kalusa ko na ningi kaka na mesana ko bokela bino ba bénédiction na ngai. Nazaka na kati ya mboka Kinshasa na yeso ki bino bola na katila mate na sa perte na sa beso ko la bilamate bola na makambo yo mili ya to sandi ni ko ba. Netile awa na na RTNC na ko yebisa na Jérôme Mouli abalo c'est bon mon activité na RTNC voilà to na RTNC ba mona na linga ba mingi na yebisa bino ke émission pour le mariage émission moya famille émission très très éducative et ça na makambo so na vente ka ba jeune fille pour maman nous aimons quand tu nous donnes des conseils et dans la émission nous sommes dans que na benga ka ba toto partager pour mutu na mutu asarama kanisi na ye donc bola na la maté ndembo mona ki émission na ko ça na maman likana betini la ma oyo émission na ça na maman boli c'est parce que nazo ki bango c'est toujours moko ndika na liki na ça perte bola na ko nazo ko ba n'importe la makambo ya mulato te hein papa de boss musoba ça fait comme jamais moi de ça fait comme jamais bana leyo ka ko alors sans plus tarder les na ya maman bolingo c'est pour la toute première fois en passant dans l'émission il y a préparé pour le mariage maman bolingo et bien malamu aza parmi ba maman obasala ka fierté ya mwana na maman obasala des autres na kati ya émission na kati ya théâtral ya groupe salongo bonjour maman bolingo na yebi ko na komba maman bolingo mais na ko se présenter vraiment yo mobima na bato bazotala on a communiqué avec Mimbo bazotala o déjà ayebika komona o bolingo komono musu ayebite ya lusa bazotala yo ayebika komono bolingo komo mususu ayebite donc ce qui pour se présenter tout lié en tout cas on a ba o nyoso balanda kangai o bazolanda ngote ya travers l'émission comme on a ngai on a le dans les ondia kaba kuba Marie il y a qui comme tu vas jouer dans la commune de les batailles bonjour. Est-ce que tu as un cœur plein d'amour? Sans pour autant me vanter, na koloba ke bolingo nazalaka na bato mosusu oyo baza libanda oyo bakoki kotemani baza ebele nde yango wana ngai moko te namonaka te nde parce que omwana eyaki nango mpe pamba te omoni nayaki kokuta bamikolo na kati ya salongo na leo wana bavandi balobi directeur azi na bango no mama odia ayi bokende bolala bokanisa kombo nini tokokopesa esalaki un peu prévise c'est le défunt mato na mwaka bebe baoyo baza na image ya kayebiye ye nde moto ayaki ya ntango tokomi tobanda ya directeur ngai naza na kombo na kopesa kopesa biso en tout cas, ça s'appelle Maman Boli. Maman Boli, on sait combien d'années dans ça dans la télé. Comme tu vois que le Bangaï n'a été vu tout ça. Maman Boli, le Bangaï, il y a ça. On a Boli, on a caca, on a Bangaï. C'est n'engagé le Bénanga, puis caca, on a Bangaï. Pourquoi je dis tal là, c'est ça? Pourquoi je dis l'autre? Ah, ok. Gana c'est le rôle de Madame Rose dans la salle au théâtre. On a occupé la
baona bango eza mosala moko ya kosekola ya bamosusu mpe bazwaka baqualificatif ebele bakomona bino bandumba na kote ya basi bakomona bino bato moko bazaka mayele te tusa mais mpo na ngai mosala oyo ngai nasali esirui nga na makambo ebele oyo etali ndenge ya evangeli ndenge mpe ya kosala oyo ya kosala tusa théâtre et apprendre nga donc basouvenir ezali ya mingi oyo nakovanda te na mosala ya théâtre oyo si mpo lelo baloba lelo yokoki ntango na kozonga nakolinga nazalaka na mosala amoni afe bibi nakolinga nazalaka mosala baye bibi mama boli na sepeli mama boli pe moi oyo eza émission toponi pour le mariage eza émission moko topana bana ntango bakendaka na ndako ya libala oubien kotek moko bazalaka deja na kati ya ndako ya libala na rubrique nanga moko une femme à la maison ezali ntango mama alambaka aza kolakisa mwasi azala ndenge nini na kati ya ndako ya libala mais mpona lelo tokosala une femme à la maison mpe tokosala kaka toponi pour le mariage nalingi osolola oyo explike bamama ya baluba oyo oza mama moza 100% mpe eza na baeklikolo mosala kati non 100%. Bamama baluba bazalaka nini? Bamama baluba bazalaka nini? Comportement ya bamama baluba po bamama baluba mingi ya si fona na changer ya phase na ha bamama baluba mingi balingaka te bana na bango ya mibali babala basi ya bikolo mosusu balingaka kaka babala basi ya baluba soki mwana mobali abali mwasi aza ekolo mosusu omwana mama baluba abandi kofinga amwana kuneku kantani yako nunkunu nunkwe ya bandi ya kwebi pourquoi ce caractère ezalaka mingi na bamama baluba? Moi je dirais ceci. Caractère wana ezali kaka na mama baluba te bango nde baza po mabe na caractère oui mais na ndenge sikoyo oui 100% yo kaka na nana accent ozo bana accent na yo na accent na yo te yangai na yebi te soki na ya yo pena ya mujima ikana ya ngao ya mujima ikasasa ya Kinshasa ya bino ya Kinshasa te yangai pena ya mujima ikana donc pour dire que kaka bamama baluba bato oui ezali na ndenge ya bamakambo oyo tozomona ta mosusu mwana na ngai soko abali ekolo mosusu surtout ya mobali to ya mwasi bana basi bokipaka tata balekolo mosusu mais bana na bino ya mibali baka mingi te bana basi ekolo mosusu mpona nini eza comptenu ya mibepo to bizaleli ya bokoko na biso ntango mosusu okokende kokuta yango epai yo kokende eloko wana ekotisaka bana mibali mingi na kati ya bandemba ebele me bambebe wana oyo ta mosusu nde baya kolandela yo te mpo abalaki ekolo mosusu ekolo wana respectaki ye te yango wana ta mosusu aye kokufa ubie akobota bana boyeba donc mwa mikakatano wana eyaka sur wana nde yango wana nazomona ekolo na ekolo mpe ezalaka na eloko yango mpona nini comptenu ya eza bamosusu mpe bakibanga mais en général kobala mwana mobali akende kobala eloko ekolo mosusu na mama moyiba soko aboyi baboyaka sur base ya babiloko wana mpo ekolo mosusu ekoyeba korespecte oyo ayebi mais sikoyo cela dépend aussi ya éducation biso ndenge tokokoma kojaza okokozala komwana to kolinga mwasi ya ekolo mosusu oluka sikoyo eza mosala te mosala ya makasi oluka sikoyo ke mwana wana bakoya koyela na famille na yo asintegre mpe na kati ya na nini akota na kati ekolo na bino akoka korespecte biloko mosusu oyo eza respecte na baluba ta mosusu na ekolo mosusu eza respecte oyo ekoko ya koprenie problème par après na kati ya mariage ya bango neti biso mingi tozalaka na bacimba tusa oyo ezali ke ekolo mosusu ekipaka nango
mais lokola ezalaka mwa eloko moko ezalaka na kati ya ekolo ya na biso nakoloba kaka te botama nango kwa mibeko boye oyo kote mosusu bakolesio te mwasi soko aye ikosala boye ikozala boye osala boye éducation wana oyo bakopesa ye epai na bango tisa ye nango me ya koya na oyo ya bango oyo eza kokonkorde na oyo ya kasai donc biloko wana ezopesa biso bambeba ebele ezopesa sila lebepeson nalobi bongo ezali te te bakoki kobalana te bakobalana na bango me ezali sikoyo mutu na mutu ntango yo ozokende kobala oyeba koassume bakuru baconséquence mosusu eyaka na banka ya mbeba wana ekoti oyeba ndenge nini donc bamama baluka bazalaka po na ngai mpe mama motu bana tozalaka po strict bongo mpona korespecte oyo ezali te utiliser tradition. Mais cela n'empêche pas que même au bal pour le Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut prendre pour le mariage ensemble, c'est comme ma Eliane et tout. Les lots, mais vous le savez, non, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé le pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, la maladie, surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on est bon, c'est pas la vie. Oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour limba. Papa a pour sous penza penza té.
Nous sommes à la répétition. Pour le café de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être dernier. Maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone. Il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi. Oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi. Vous autres connaissez Mbalemba. Et vous aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause à la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être. Et il biso ko botami to kutika na biloko na ndenge na kati ya bokoko na biso na vandeli ya mwasi na mobali oye bati mibeko bro mwasi okoki kozala okomi bana mosusu bayaka wana na monoko mama ya mobali afingaka tata ya mobali akofinga ye mobali akofinga na biloko wana epa na biso ekota neti quelque chose okoloba neti obotami na mwa mobeko wana ezolanda ntango ozokende nango na pembeni ezobota mabe ezobota mabe wana nde moto ekokisaka biso na bilao wana parceke ekotaka na mwa kindoki moko boye soit yo ye mobali asapesi yo moko deja so bapesi yo moko ata na bamariage basala batunaka eske bapesaki yo deja eza neti symbole moko boye basi basali mpona yo oyebi teke okoki kobima lisusu neti mwasinga moko boye oso mitie na te c'est la cause de toi oso mitie singa wana sikoyo ya de ces femmes là akoya ya biso te biso konga biso ezala boye toyebaka te na bokoko mpo ngai moko mpe na moyebi nini ezalaka na kati wana pour ecreye mbeba wana bana mibali mingi babeba donc komona ndambo ekoti desordre surtout le plan makambo ebele bita mosusu mibali mosala ebebi bana mosusu ekomokota bana bazokufa donc ntango oye kolandela omwasi oyo arespecta te bokona bayaka. Merci maman Bouni encore la sépine na yebi na autre aujourd'hui non juste bouti ko à bien levé na musala na yelo musala ki na en tout cas na pesi na funa ndingo disposer pas mais pour que na suka na kina na maman Bouni eloko nene oyo papa ya baluba to bimali ya baluba balibaka bolia en étant maman Mouzouba aussi, il y a qui fait moi la folie, il y a qui mais cela ne veut pas dire que tu peux pas dire mais Lengue la plus lengue les attaquer aussi les temps où ça on a déception mon boyer pas le na déception lengue je rombo on na déception donc mon bal on na déception mon boyer à côté na moi c'est moi c'est mon bal vandi c'est mon bal à vandi à sali fait si matin à regretter ma papa ou de vandi fait à bien manger tout
comme on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Là, j'ai trouvé le bonheur. C'est une femme, hein, louva. Comme louva, azali mwasi moko oyo ezalaka oloba ya ekoki oyo ayebi nini libala nayebi te parce que mwasi ya moluba na oyo azali epa na bango oyo akoli na banorme ya mibeko na biso ya baluba ayebi ndenge nini d'abord eloko ya liboso bayekolisaka mwana maluba ezali oyo libala olingi donc koloba teke mpo nalingi mobali melingaka na libala mpona kati ya libala soki olingi libala nde okoyeba kolinga mobali ozokomprendre nde koyeba kolinga mobali asi momala okoyeba ndenge nini ya kobatela mobali na mawa ou bien na evangelise ya pembeni na baninga mosusu mwasi motu abatela libala mpe na mobali mais soki oyebi nano eloko wana te ozala mariage moko nini lobi kuna papa yakuta me mokolo papa kokwenda mbe banani ya mwasi mobali oyo bofami na mipeto na biso antuka ayebi ndenge nini ya kobatela. Merci beaucoup maman Boni, merci koyo na une femme à la maison. Ngana bonsenga olambela biso ko yebi baloba balinga mingi bikete kubacha bilolo na njeli na mopanzi mona balandi yango na bitoyo na bukula. Est-ce que vous pouvez mettre la bateau pour la vie sur le sol, la vie sur moi, comme ça, la simane a fait un attendre au sol, autant pour la maman, il faut aller. Mais là, on le dit, et puis si même on a pour ça, on est pour la on a la qui peut n'attendre la vie. C'est quoi, et la copie qu'on dit, elle fait une femme, on a besoin de la lame. Oui, au moins, ndenge nini bato baloba me bayebaka te biloko wana nde oyo pe sur le plan ya nzoto yango nde etongaka nzoto ndenge opesi recette wana ya te bilolo teta esango na bitekotekolie kozosolo nde makati na bitelo na kutola en tout cas merci beaucoup les pères tous les bons oya kozala mokolo wana oya kozala te nayebi soza moi eloba soka mpona journée ya lelo koza bato nyonso baotala biso mpo bala nsima bakokuta biso na émission ya une femme à la maison nakopesa balangi nyonso ya émission oyo balandaka mpo mateya mpe ezoya na kati moto mosusu mpe akokofungwama na oyo tozoloba selon likolo mais lelo tolobeli mpona ekolo ya baluba me mokolo mosusu tokolobela nani mpe alobaki mokolo mama alinga alobelaki mpe ekolo na bango ya bango oui mais sikoyo tosala oyo akolobela mpe ensemble ya bikolo nyonso parce que ndenge tozoloba wana ezali kaka te koza kaka baluba babalaki na baluba to non lokola mpe na mariage tokomi kosangisa bikolo ifo toyebaka ndenge nini ya teknologi ya oyo oyo olie oya kopesa epesel mais mwa miliki na mwa miel mpo eleka malamu ocomprendre po so toke na bilongo lelo na kolaka po motu mosusu aza mongala mpe asepelaka na biliki ezayebi na miliki ameka mpe ayeba eza ndenge moko mpe mobali ya moluba alobi kuna basali wana ne musaka ayebi nano elinga kosaka donc nyonso wana fo kosala mpe émission ojumele nyonso wana pour que emeka kopesa te epai nyonso mwasi na kati ya libala ayeba ndenge nini donc kosouleve mibali babimaka na bango bakendeki na bango na mosusu aza na moninga aza mongala ana moninga mongala wana entraîné kokine bakei komsu ameki ayoki nanga kozonga na ndako ai mama yo ozula nosi ya ekolo
okende unya mutanga mnalambela kinga unamna bonzonga tene ulam ona ya kanisa kake akene kama kangu ndio mais yo yeba nano pe kolamba musaka wana papa un jour aya nanda ali ya pe ayeba ke musaka ezala kabie na butaki ya mokuna awa pe eza na ngobia non seulement que surtout se terminer kaka wana tozuri juste na sala nando Maman, les gars, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, Moni, en tout cas, merci beaucoup. Donc, une femme à la maison, on a compris ça va comme nous, on va dans la gare, on va dans la photo, on va dans la photo, on va dans la photo, ah, on a zolo, on a Claudine Kabila. Alors, yepe on a roloba. Aba qui s'appelle na oyo yepe akoyeba. Ko kuna pe akodefendre nga. Mais vous comme pas inaye. Ya Claudine, on va recevoir yeye. Tout est là yekaka. Tuna maki ya matamila ona la 5 minutes. Comme tu sommes à maki kapa mais maki ya magana couper. Donc vous avez parmi pe la ya bato kasai ko ba yebi ko mele mafuta mbila. Ya Claudine on sale la ya. Ame kalisi yekaza mo. Mais comme tu sois yebi ke sale la e kwa yeba tena la kisa kile. Mami Mswamba, place aux amis, la peste mbote, ino uzaba mama na kati ya msala ndapo. Mtu antaba, kolonifusi pe. Ombengi saye kuna na Londres. Aya, ale lokola za na Paris na tinge pa ya pili. Ake ngelia ipa ya pili. Comme ça, epa ina yo akoya kwa ya mtu antaba. Epa ya pili na ulikaka maki na. Alors, na bino ni so bala na ngai so bazana photo, na kasi mbote, na na pia. En tout cas, merci beaucoup. On a fait que le Cabana a bien surtout pour attendre la émission pour le mariage. Nous sommes pour maman il y a tout. Pour la il y a une femme à la maison. Merci. Et nous avons dit qu'on soit la maman. Alors dit qu'il y a pour ça les émissions et le bout non on a sémié à cette émission et le bout il y a né. Écoutez vous, bacha, lolo, lolo tu peux trouver en ite tabacha mtotala anjili wa biloko bolowa ezaka bien mpona santé mpo bazuta kosala basucre akami mpona basanté mpona lelo bino wana babezo ebele eza ya marie-jeanne na pole kuna sali babezo ebele nazomona mpe bageste ezosala mateme na pe so quand même babezo talaka na 20 na moto babengi bolingo asi bolingo ya transport epe mpa na nga donc bolingo komi misusu ya plus kande nalobaka god bless you que Dieu vous bénisse tatomzam kabisa kona mungu awabariki nzamba nibénishe nini bana betu nyonso bye bye. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
Allô, bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble, c'est ma mère et tout. Lélo, mais vous le savez, non, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le biseau. Ils ont aidé biseau pour la santé dans le biseau. Ils ont aidé mille papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour les mains. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le copain de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. N'a cause Maxi bien-être, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, nous autres connaissons Balemba et aussi la papa comme un force, comme un autre colombo. Puis qui va beaucoup nous autres et cause la danger avec quoi avec Maxi bien-être.